bonjour, bonsoir na peuple africain nyonso en général, na ba Congolais en particulier. Ngai naza moko ya mobundi na kati ya lisango babengi vuvamu religion africaine oyo ezali kokamba mepa ya fumukusu kia muzala mpanda na Angola. Toye kaka lelo kobengisa bino koyebisa bino mokolo ya esengo kofete 99e anniversaire ya mobikisi na biso ya mvuluzi na biso ya Fumuki Mbangu uta bapesaki ba prophétie pona mabele ya Afrika pe pona mabele ya Congo. Yango tobengisi bino le 10 septembre 2020 na 9h30 na Mongo Congo na Matadi Mayo. Biso nyonso toya pour célébrer fête wana ekozala malamu toyoka ba masakoli nini Fumuki Mbangu alobaki pona Congo pe pona Afrique. Tobengisi bino nyonso o nyonso ayebi kaza moyindo ozala Gabonais ozala Sénégalais ozala Congolais ozala nyonso ayebi kaza moyindo. Tobengisi bino le 10 septembre na Mongo Congo, le 10 septembre 2020 na Mongo Congo na 9h30 boya to célébrer lisusu 99e anniversaire ya mvuluzi na biso oyo balobaki makambo pona Afrique. Tobengisi bino boya bozanga te bangunza nyonso bamangomba nyonso oyo nyonso bayebi ke baza bayindo boya toute tendance confondue boya tobeta tsu lisolo ya Fumuki Mbangu soki tosangani nde tokolonga pe tokotonga Afrique ekende liboso na kokabwana nde tokolonga te bakolonga biso pa banguna. Yango na bengi bino biso toza na eteni ya France na beleli bino bato ya Belgique bato ya Suisse ya Hollande bato ya Europe nyonso Amérique Asie partout na bengisi bino boya le 10 septembre 2020 na 9h30 na Mongo Congo. Toyoka nini lisusu o tata mokeli ati akotia kati na mosali na bango Fumukusu kia muzala mpanda na Angola. Na bengisi bino boya ngabiye na ngai yango nazokende. Merci.